Haïti, Congo. Mama Mounoué, papa MBD Construction na makambo etali kotonga bondi melangai ezali mwana mboka na kombo ya ingénieur Willy Pantou pona ba travaux publics bobanga te surtout bino ba gouverneur province na yo etonga makitoko et sa confiance na MBD Construction. Après koyoka invitation ya mokonzi ya mboka pona benga ba diaspora nyonso baya kosala eloko na kati ya mboka na bango botala ndenge MBD Construction efungoli pe ba bureau awa na Kinshasa. MBD Construction ya mwana mboka consommant congolais benga bango mbangu na numéro 00 33 66 96 82 502 OP 085 27 04 795 yonde kozomi na Kinshasa Kimambangu na premier niveau na nouvelle galerie présidentielle kuna na local numéro 1 M13 Kinshasa Gombe. Oui, madame na haut-parleur et Bandi, benga papa, benga maman et Sengo. Merci pour la fidélité, la confiance. Vous allez manifester au jour le jour la chaîne Nabino haut-parleur. Voilà, là tous activement na YouTube après un temps un peu il y a moins de temps mort moukier parce que tous qui trop borné très focus na télévision Nabiso. Awa Bandeko. Donc voilà, là il faut comprendre que parce que nous allons parler sur la réalité et un monde musique, la réalité spirituelle. Aujourd'hui, quand on voit proche des musiciens qui Koufa, ils allaient relever la question ébélée. Donc vous allez comme on a musicien, dans la question Koufa, ils allaient relever la question ébélée. Et ce qui est grave aujourd'hui, c'est comme on a musicien. Et Batamaki, qui dit vrai, qui dit faux. Alors, comment on peut examiner toutes ces choses-là? Il faut retourner au bazali na biano, au bazali na monde spirituel. Depuis un certain temps, tout ça, il constate que pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui se cache. Presque bâtonnier sur Kolanda. On a suivi l'interview à Félix Oazé qui dit que Yemo Kwazaroloba il avoue que à Landinae fallait pour pas un clip il y a 207 il est passé les clips après presque la même chose presque pareil. Pourquoi? Parce que le billet on est en succès na mitnitoyo donc après on a peine à copier dans la Landinae parce que là ça na succès. Malheureusement peut-être on va comprendre que banze monoko bima menyo ce cause bête na ndenge moté na vibration mon côté. Pourquoi? Mutu super Rolanda pe a sali remix ya Nzembo et sali succès makasi mutu super Rolanda pe remix ya Nzembo et sali succès makasi té ba mambona nyoso ça se passe comment et là on va parler il y a un musicien ou a sali sortie médiatique pour na roloba que que l'artiste musicien Tobi na Kombo ya bu na filé aurait été moko na base il y a déchéance il y a Kabosi au pas ali musicien il y a ali ko betali solo que il faisait proche il y a équipe wana oyo que président bango Kabosi a regretté ka na mbongo moko de Kobi na filé akabela ka depuis ce jour-là pe marambo se quitta et ça fait le tour dans le réseau. On va essayer un peu de rebondir ça parce que va te belé ba bengi so pour retourner dans même kendi yo maître rappel ba marambona spiritualité tout ça on a pour comprendre marambona zarabazo ko c'est l'arabatu makambu na spiritualité marambon ils a raté ils a faux. On va entrer un peu dans ce monde là pour voir un peu la réalité de ces choses cachées ensemble ici tous allez awa nandeko kabongo c'est na biso ambote na papa. Oui, mbote ndeko mukenzi. Voilà. Plaisir ya royamba sous mikolo mingi mais na otika yo c'est présenté parce que habillement na yo est compliqué un peu bandeko bipa y bazali un peu kolanda bazo y ba yote yo moko na tiki yo c'est présenté ba ebio na ba oba ebio te ba ko un peu ko yeba yo. En tout cas na pesi bino nyonso tu mbote bato bozali kolanda biso à travers bilili oyo ngai kombo na ngai zali maître Kabongo nazali maître spirituel pe kolandisama na ndenge ya monoko na biso na kobengama na kombo ya nganga Kabongo. Nganga elingi koloba moto oyo azali motindami oyo apportaka message oyo ezali ya ancestralité epai ya bato nyonso tu oyo bazali na se ya mokili.
nazali moko ya banganga oyo basili na koyeba na kotindama epai ya nzambe mpona koapporte oyo ezali éclairage mpe pole na mai oyo bato basilaka komituna mituna mikolo na mikolo. Vous aurez assumé un boy vraiment. Vous aurez assumé un boy. C'est comment? Parce que bah il me sous bangaka yango, mais yo ça quoi assumé yango boy vraiment qui dit vrai qui dit faux. Oui, exactement, il faut tout assumer kango liboso ya bilili parce que nganga azali mutu oyo a intronisaka mutu pe apesaka mutu initiation sur le plan ancestral. Soki tobito landela na ndenge ya kibokala na biso na kati ya bokoko mfumu po akoma mfumu esengeli nganga sage mokolo oyo azali na bwania na kati ya village nde akoya po a introniser pe apesa ye ba symbole oyo ezali ya pouvoir pour que mutu wana to pe mfumu wana akamata pouvoir pour que a exercer yango à la vue ya bato nyonso to. Yango biso mokolo mwa lelo tokomi kobima na kati ya bilili mpona kotalisa bato nzela oyo ezali nzela ya sembo mpe nzela ya malamu oyo esengeli na moto moyinde nyonso asila koyeba na kolanda. Voilà. L'émission commence très bien. Salutations à maman Nano, ceux qui soif de servir les autres. Sur Asungite, association Maman Mofondo. Il y a la bien té. Tu peux s'imboter na maman Bibi chez nous. Pourquoi pas Kokoro que le fond là. Déjà, je retiens la biso. Mbote, la grande équipe, elle a tous les téléspectateurs. Il y a haut-parleurs. Mbote, elle a un homme à l'amour. Donc, Bobi, il y aura tous les jours à 14h05. Bah, il y a moi, on a même sous bazar misala. Et puis, bah, attends, bazar on a mandaku. On a 22h juste. Les Alarawana rediffusion. Et puis bah oyo baratara topé bakuti biso na katikati topé beaucoup biso na suka sur betika na YouTube haut-parleur TV yopo koti parmi de millions de téléspectateurs visiteurs na biso na site au s'abonner au sala vraiment le kozolanda biso bipa yo zomi olingara haut-parleur mingi biso peto lingara yo atro tia mokolo to na komela biso commentaire kanga photo bisiko zotala ngo et dika c'est ozongilo toujours vraiment na ba groupe pe bozo côté au sala vraiment kitoko makasi la reine du royaume MC Ntsongo topesi bambote bisika zwami na zonge pepa na yo clip oyo d'ailleurs bandeko toza komona lelo ba clip oza komona oyo nzembo oza kobinisa bato lelo na ba fête na ba réseaux sociaux nzembo oza kobinisa bato mais na kati ya nzembo bazolo bato que tozobelela bilima ya mai bandeko mingi pe bazobina bango oyo bazobina na mona ka bango pe bakenda ke église balinga bango bilima wana banini mais bazobina pena bilima ya mai ekamusinga bato bazokipe lisu te bandimi na bango pena. Bon voilà, c'est dire que mambo bakosaka biso so ezal kuto bien les musiciens ezaka intimidation bazokosa tout ça nzembo bandaki ka malembe tozobela bilima ya mai boya. Et puis tout sentir penape que makambo tout bana d'abord na détail wana d'abord tout décortiquer avant tout kende na nini titre ya nzembo DC7 na entrée ya nzembo balati parfois il y a beaucoup de tradition na biso fali ba pesi na ndeko renelo quoi ba pesi vraiment le coup na tradition na biso mais il y a de termes il y a ba phrase oyo zo ko taper makasi singi que biso bato mulimo to zindampe na kati. Tobani d'abord na titre 207. Oui, exactement. Et sengeli na batu basi la koyeba message nini o ezalaki transmise à travers nzembo ezali ya 207 wa ezali ya mfumu Fali parce qu'elle a déjà intronisé pe initié Fali kati ya ancestralité. Oui. C'est un initié na kati ya ancestralité. Kolandisama na nzembo oyo ye asili na koyeba na kosala oyo ezali nzembo purement culturel oyo ezali ya biso ya kibokoko na biso tozali komona bambunda bamakambo nyonso tu esengeli na bato bayeba pe ba comprendre message wana mokolo mwa lelo lokola na lobaka toujours na bato que ba chiffre ekosaka te parce que ba chiffre ezali eloko oyo ezali exact parce que mokolo na mokolo to tambolaka na oyo bobengi mathématique. Parce que na kati ya mathématiques, tozali na 4 opérations. Tozana multiplication, addition, division na soustraction. Mais na kati ya opération, na kati ya 4 opérations wana, tozana ba opération d'évolution.
Opération d'évolution ezali multiplication na addition parce que yango ne ezali ko faire évoluer mokili na mokolo malelo parce que bomoni développement to peut évolution et utaka d'abord sur le plan spirituel. Nazongi au vif du sujet 207. Tokosala calcul oyo ezali ya 2 plus 0 plus 7. Oui, ça coûte mutuka moko to ebi endo sala ba dégâts. Eza mutuka moko bande ko sala ba dégâts parce que na kati ya na kati ya serveur oyo ezali ya ancestralité to pe ya force spirituelle ezali ko régir na kati ya mboka na biso yango ezalaki déjà na étincelle ya vérité moko oyo ebandaki kozela pe ebima na sima na yango. Tant tokozwa 2 plus 0 plus 7 tokozwa résultat il y a 9. Alors les chiffres 9 ezali chiffre de l'esprit nakati ya ancestralité na biso batu baindo o to bengami babantu. Les chiffres 9 ezali chiffre moko oyo ezali ko englober énergie ya nzambe mobimba parce que chiffre 9 nakati ya opération o ezali ya évolution azonga kakaka yemoko comme résultat final. Ce qui toke na table de multiplication oyo ezali ya chiffre 9 to bandi 9 fois 1 européen sabiso 9. Ce qui tozui 9 fois 2 18. To continuer na évolution oyo ezali les sous addition tozui 1 plus 8 et kozong sabiso sous na 9. Toke sous na 9 fois 3 et pe sabiso 27. 27 to continuer na addition et pe sabiso sous 2 plus 7 et pe sabiso 9. Ce qu'on continue on tina suka oko remarquer que ekozala kaka na kati ya exactitude wana ya ko pesa biso évolution oyo ezali ya chiffre 9. Alors tozongi lisusu na kati ya production oyo ezali ya marque Mercedes 207 oyo esalemi epai ya ba allemand. Production wana esalemi banda 1977 à 1995. Marque automoni fallait kiti nango wana. Oui, 207. Asali 18 ans ya production. Ce qui to tche yango na kati ya opération ya évolution na addition to sala 1 plus 8 et kopesa biso 9. Donc c'est là fabrication ya 207. Exactement. Ils ont 18 ans. Production nango. Il y a 207. Ils ont 18 ans. OK. Donc ce to sala p 1 plus 8 et puis 9. Exactement. Parce que 9 ezali chiffre ya mystique oyo ezali corrigir énergie mobimba oyo ezali ya nzambe oyo esengelaki nanu na batu basila koyeba pamba te lokola tozali na mboka na biso oyo ezali RDC etondami na ba chrétien pe batu ya ba religion ebele na kosenga na batu basila koyeba kotanga oyo ezali verset ya Matthieu 27 46. Matthieu 27 46. Où il est écrit que à la 9e heure, Jésus sur la croix a pour ça qui crie à détresse Yakobelela enceinte naye oyo ezali Eli. Abelela qui est mbalami balé Eli Eli Simalobi lama sabatani qui veut dire pourquoi m'a-t-il abandonné? Parce que le seul soutien topé véritable force spirituelle et fandi namaboko ya bankulu ba oyo bazali ba enceinte. Et pourquoi Jésus a sala qui crie wana kaka na 9e heure? 9e heure wana tant bazo ba 9e heure il a qui dans nini pour bande la 9e heure ezali heure complet pe heure ya mystique ya esprit. C'est heure oyo mutu azalaka en contact na énergie ya nzambe parce que yemoko personnification oyo bato ba pesi epai ya Jésus abandaki kaka kozonga na kati ya bokoko atikalaki kobima libanda ya bokoko na ete pour que mutu a acquérir oyo ezali succès tope a acquérir oyo ezali bonheur pe likambu oyo ekozala sans fin esengeli na ye asila koyeba na kozonga epai ya bakoko na ye yango tozali kotala lelo mystère oyo ezali na kati ya nzembo oyo tobengi na titre ya 207 oyo ezali ya Fally Ipupa.
ceux qui bito progresser encore plus loin. Donc comme on a lelo batu ebele ba milobelaka pouvoir il y a 3x3. Parce que tant que mutazo ça au pouvoir il y a 3x3. Ce que ça dit 3x3 européen ça combien? 9. Parce que ezo ramené toujours na chiffre oyo ezali kopé sabiso unicité ya énergie ya nzambe. Et alors c'est la raison pour laquelle ozali komona que nzembo wana ezali ko refléter oyo ezali vraiment kiboko kona biso pe ezali kotambola kotambola ndenge elongo bani. Nzambe na ngai. Donc pour notre komara na 2C7 tu otina ba calcul nyonso. Exactement. Ce qu'on neuf lobby ezali chiffre ya unicité. Eza chiffre ya esprit. Chiffre ya esprit. Esprit o tozali koloba awa tolobaka esprit parce que énergie ya nzambe tango elongwaka na kati ya espace o ezali ya nzambe pour que e agir na se ya mokili na biso et agisaka sous forme ya esprit. Olandi yango toyebisaka batu bayindo biso bayindo tosambelaka nzambe te. Biso tosalaka siko nini? Biso bayindo tozalaka nde en communication na nature à travers bankulu na biso. Parce que to bénéficiaka na énergie ya nzambe à travers bankulu. Pour énergie ya nzambe tango ezali ko se manifester, il faut se manifester selon identité et sika yango ezoya ko se manifester. Yango moni lelo baluba balobi vidi munkulu kuna balobi nzambe ya mpungu tulendo parce que ezali énergie ya nzambe nde ezali ko se manifester selon les identités par rapport ya bisika oyo yango ezali koya ko sala apparition pe agissement nango sur le plan matériel. Là tout ça ce que na DC7 ou expliquer biso tout ça babeti neuf. Alors qu'est-ce qu'on a côté bazolo ba que tozo bon de la bilima ya mai boya lelo. Donc tozo bon de la bilima ya mai. Alors mais ba tout ce qu'on a fait c'est bazaro bina et puis bazaro yemba pe bongo. Est-ce que ceux qui par exemple na clip ou bien bon na nzembo musicien yemina no bongo to que non na stade na phase à liboso c'est juste au hasard ou bien c'est aussi effectivement benga bilima ya mai baya. Il n'y a pas d'hasard ndenge tolobaka tango azali koyemba bongo ezali réalité oyo ezali normal parce que biso tozali kotambwisa batu pe ko faire comprendre batu oyo ezali vraie réalité ya compréhension oyo ezali ya ancestralité na biso batu baindo kotalisa mananu na kati ya science ndenge tosili koyekola na ba classe bayebisi biso que nzoto ya mutu ezali constitué na au moins 70% ya mai. Automatiquement esengeli na biso koyeba que la plupart ya ba énergie oyo e agisaka rapidement na kati ya nzoto ya mutu ezali ba énergie oyo ezali ko jouer na fréquence même fréquence que fréquence oyo mai esalaka na nzoto ya mutu. Ba esprit oyo bazali ko benga ba esprit ya mai ezali ba esprit oyo bazali ba esprit moko très réel pe bazali ba esprit oyo ba possédaka pouvoir na succès ya makasi na se ya mokili parce que mokili mobimba oyo ezali na élément moko te oyo ekoki kozala indispensable koleka mai. Donc ce que côté musique pour beta succès ya makasi il faut bilima kaka ya mai. Oui, il faut bilima ya mai. Parce que bilima ya mai bazali bilima moko oyo bazali plus fort bazali bilima ya makasi ezali na bilima moko te o bakoki koluka kotelema koleka bilima ya mai ezali bilima oyo esilaka vraiment koyeba kotelemisa musique parce que musique d'abord bato il faut bayebaka eloko moko musique pour que mutu a avancé a koma tina point ya kozwa succès peut relève na plan ya musique il faut na ena noza la initier parce que tozana 7 sons ya musique tozana 7 fréquences tozana 7 jours ya semaine et nyon surtout wana ezali ko se concorder sur le plan mystique. Ndenge baloba na kati ya Bible bayebisi bino que la lumière soit et la lumière fut.
n'est-ce pas que ezalaki maloba pe ezalaki son oyo ezalaki prononcé na munoko ya mutu pour que ezwa vie libanda. Donc tangu mutu azali ko prononcer ba son ayeba que ezali na ba esprit pe na ba énergie oyo ezali ko agir à travers ba son wana. Donc esengelaka nanu na batu bazala initié sur ce plan pour que bazwa pe évolution ko yeba ko évoluer na maye oyo etali makambu ya musique. Donc toloba que si esali succès parce que ba bilima ya mai pe so bo yembi bango pe ba sepela ka zong ça ba en retour pe ba zong ça ya bango mapamboli ou comment? Oui, exactement. Wana ezali ko prôner culture. Tozali ko sala retour na ba force na biso. Mande ko muso seli bango mabe. Te bango tobi na kaka mais mais ce qui olobi tobi na kaka c'est ko zo sepela nango parce que yo na yango boza na connexion. Parce que ndenge ezali wana bilima ya mai wana bazalaka déjà en contact na bakoko na biso yambo biso to ya na se ya mokili oyo. Donc c'est quelle ya ba énergie na bango oyo bandaki ko tambola na kati ya nzoto ya bakoko na biso biso petit lelo tozalaka kaka na ba mémoire ya ba énergie wana. Yango wana elandisamaka soki musique ezali bien préparée sur le plan spirituel tango yango ekoya au niveau ya public ya batu nyonso surtout eko saisir mutu nyonso surtout sans exception. Parce que eza en communication na énergie oyo ici exista depuis kala pe eza réalité. Ce que yo vraiment il peut y avoir aussi des impacts comment nakolo ba conséquences na bato bazobi nango inconsciemment na ndako bazoyemba pena tozobe la bilima et bilima na pe bakoki pe koyela bandako bato wana tote te ezali eloko moko ezali vraiment malamu mingi bato ndenge bazali ko bina nzembo wana biso to ko sepela mingi parce que ezali pe ko réveiller pe ko inciter côté culturel pe côté force mystique na biso ya kibokoko. Donc kota la ata danse wana ndenge bato bazali ko bina peut-être bato pe bazali ko yeba te tangu nganga apusa na kaliboso ya mai pona ko senga na bilima ya mai ba matalikolo ya mai pour que tozala na conversation na bango tolobaka na bilima ya mai bo matalikolo bokweya na mai te. Et alors elima akoya komata akote le manikolo ya mai pour que yo na ye bosi na koyeba na kozala na oyo ezali conversation. Donc même les pas de danse a été bien préparé. Tout a été fait avec exactitude normale. Oyo ezali ko permettre contact ya monde spirituel o ezali ya mai na biso batu o tozali na mokili. Parce que mutu sans mai ako vivre te. Contact oyo ezali entre bilima ya mai na biso batu ya mokili eza contact moko oyo ezali très avantageux pour na évolution na biso. Donc yango e binisi mokili boy. Exactement. Alors d'autres personnes bazolinga pe ba comprendre yango na ngongondo bazolanda biso. Bazolinga ba eza mabeto malamu. Mambona ko sala neti bongo. Ko sala bongo ezali mabete ezali malamu parce que yango ezali ko renforcer pe ko pesa force na o ezali culture na biso. Donc esengeli na batu basila koyeba pe ko accepter yango po eza moko ya ba force o ezali ko représenter biso bisika nyonso to. Voilà. Alors to côté un peu dans les cambo. Et là to meki un peu ko comprendre. Mais tout le monde a balandi. Ils ont fait presque la même chose. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a d'autres bandes qui ont réalisé un succès? Mon pour l'ando c'est un remix. L'instrumental est très chargé mon maloba et c'est le succès. Même sous Hollandi pena aussi presque tout ça peut un peu rien. Donc copier bien mais rien. Comment on peut expliquer ça? Explication nango eza tellement clair pour nous faire comprendre batuke Fally Ipupa c'est d'abord un initié sur le plan ancestral. Azali oyo aza déjà intronisé na rang ya bamfumu. Tanguye azali kuya
pona kopesa oyo ezali culture na ye valeur akozala considéré étant que un chef. Pe œuvre na ye ekotambola na ba force nyonso tout ancestral oyo eza ya mboka na biso parce que azali moko na kati na ba force wana. Oyo akoya kosala remix na sima forcément ekotambola malamu te parce que il n'est pas initié au même rang que l'auteur ya mutu oyo a produire eloko wana oyo aza fali ipupa. Mais tout le monde a nzembo mususu pe mutu mususu asali yango pe boye cartonné non? Bon, il faut faire très attention. Même na ba TikTok oyo mona mutu mususu amekika ka ko yemba nzembo mutu mususu. Faire très attention parce que ndenge na yebisa rabatu toujours tozana na guerre ya propagande ces derniers temps. Ezali na batu oyo esi ba comprendre que moto moindo akomi déjà kozonga na place na ye ndenge longo banaki akomi ko reprendre force pe pouvoir oyo nzambe akelaki ye na yango banda e bandeli ya bakoko na biso ti mokolo mwalelo. Ezali na batu misusu pe oyo bazali na kati ya musique pe baza na kati ya mystique mais mystique wana ezali ba mystique importé eza ba mystique na biso te. Yango wana ezali kopesa différence entre musique ya mutu oyo azali initié na makambo oyo ezali ya kibokoko na biso na mutu oyo aza initié te. Eza nzungu moko te. Mutu na place na ye. Mutu aza na place na ye. Siko yo réponse bango te pour na bango eza malamu to eza mabe. Ezali malamu. Ezali malamu tozali kosenga na bato nyonso tu basila vraiment kopusana pene pona koyeba o ezali vraiment bokoko parce que bokoko ezali très profitable pona bato. Donc mambo tozobina binaka bilima et to constato katanga le roba aventure mais ok na ba nini mais kempe ko fond la biso même na ba mai et consort to kesikoyo na likambo oyo ya bato oyo pe baza kolandaka muninga sali boye pa landi mais tamsu yo landa muninga esali le côté peut-être fiasco ko lika oyo muninga c'est dû à quoi misusu komona muta remixer nzembo muninga ifulie musu a remixer ka mais awako kate c'est dit à quoi oyo akozala initié na makambo ya bokoko soki alandi nzela oyo fali ipupa alekelaki yepe akomona ke makambo na ye ekotambola malamu. Ezali kosenga na batu oyo bazali na posa ya koyeba ko remixer banzembo oyo ezali na rang ancestral oyo ezali ko représenter culture na biso ba poussa na pene na biso banganga pour que tout initier bango pe to pesa bango code ya koyeba ko décoder oyo ezali ba mystère na biso ya awa pour que ba chango à la vie de tout le monde. Donc tout ça ko bimba boité. Exactement. Sans préparation spirituelle. Exactement. Parce que musique yemoko azali déjà mystique. Boyebite ke nakala bakoko pe biso ndenge toza awa tosolaka tango mosusu na nzambe na mbonda. Pa baluwa balobi kondo kama wesha. Obeti mbunda ozali kosolola. Mais mbunda eza musique. Mais est-ce que muto azobeta mbunda aza initié? Est-ce que aza initié? Muto azobeta lokole, est-ce que aza initié? Azobeta siffler, est-ce que aza initié? To mutu o azali kotele maliboso na bango nyosto, est-ce que aza initié? Ezo sengela na batu bazala initié pour que makamwana eyeba na kotambola malamu. Voilà, alors on va aller dans la dernière phase, mais sinon pour bandeko déjà là message déjà monsieur pour na mutuna bakoki ko contacter pour na mutuna si oui, d'avoir toi-même contacter na numéro na ngai portable fixe ezali plus 243 89 91 45 007 plus 243 89 91 45 007. Voilà, alors on commence à apprendre beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Il y a la sortie médiatique, il y a des musiciens, c'est-à-dire que l'autre tome sous ce succès, si les moussous il y a tapé cette beauté, moi il y a mbongo, tout ça il y a genre utilisant et puis bénéficie marambona. Mais on a Saint Thomas, on a dit Malik on a pas si.
non ndimelango te. Est-ce que yo yoka kiango? Oui, eza makambo ya solo. Ezali makambo ya solo pe ezali réalité oyo et ça les maka. Vous avez le même domaine mais la réalité pena bo muninga msozo. Oui, moto mususu oki ko poussa na pene na biso banganga azali na posa azwa pouvoir. Ndeti biso boye tozali na pouvoir ya ancestralité. Tokoki pe kozwa mutu wana toluki mutu oyo azali na pouvoir oyo ezali ya libanda po tozana kati ya des installations ya ba pouvoir wana nyonso tout pour que to installer oyo ezali pouvoir ancestral katikati na ba domaine nyonso tout oyo ezali kotambola na moto moindo pe bakoki kopesa ye une somme d'argent to bako kopesa ye loko ya symbole il suffit ka ya simba yango eza loko to sombi yango ndenge to sombi yango wana elesili mususu mutu mususu amati na place na ye bo sombi succès et donc mutako somba succès ya muninga exactement et somba maka mais yé parce que so yaki na makambo na est-ce que yaki protéger mais na protection mais alekende nini nakati ya spiritualité to pe nakati ya makambo eza ya mystique c'est le plus fort qui gagne. Et biso bato tozana bokoko na se awa na kati ya mabele na biso na territoire na biso tozali na plus de force parce que biso ne toza ko posséder pouvoir ou ezali légal ya makambo nyonso tout oyo etali bato baindo awa. Voilà bandeko bozo yoka makambo zo sala nzoto malili quand on apprend ça la réalité tout donc même tozomona ba paf dedi oyo lelo que bakangi sur la marambo belé kuna aux États-Unis donc nous sonara likolo ya succès. Donc on peut dire que le succès n'est pas le fruit de hasard. Exactement, succès est le fruit à hasard et le fruit il y a travail na persévérance na étincelle où ils allaient à spiritualité dans katina. Ba to belé balingi le fruit du hasard et ils ne veulent pas payer les prix. Allah la moki akutima mieux bien. Mais wana et vous allez pratiquement impossible. Et auto soit to koloba na ndenge ezali kolobama na ndenge ya nzembo kabasele koya na mai donc eza pratiquement impossible pour mutu azwa esengeli na ye ayeba kosala oto bengi sacrifice. Na kati ya Bible oyo bango balobaka balobi babanga yango wana te sacrifice ezali na ba lolenge ebele parce que na kati ya spiritualité tozali na oyo to bengi o astral na ba astral même na kati ya Bible balobi tu mangeras la sueur de ton front eza ya ofele te eza ko ya hasard to lali la mokite. Il faut se perpétuer. Il faut respecter ba norme. Parce que mutu tango azozala initié nakati ya kiboko konaye, il faut réveiller auto bengi totem elembo. Tango mosusu tango bakokotisa yo nakati ya cérémonie o ezali ya initiation, totem na yo ko apparaître azale yo pa. De très important na vie ya mutu foye ba totem na yo. Exactement. Mutu sengela yeba yango. Ndenge équipe na biso eza na totem nango yo pe fuza na totem. Ezali totem ya ekolo na biso mobimba. Mutu pe ye moko pa na totem. Mutu ye moko paza na totem na ye. Mutu nyonso azalaka na totem na ye azali na kombo na ye. Oyo ezali rattaché na nyama moko. Oyo esengeli mutu ayeba ko révéler yango na miso ya bato. Pe eloko wana ebimaka kaka na kati ya initiation. Libanda ya initiation okozwa yango te. Mais ucheyo ambrit. Non, soki tolandi nano fali ipupa ayebisaka bino aigle. Mena kolandisa vision na ye pe na ndinga tambolaka na makambo na ye so botali bokomona réellement zali ko refléter attitude ya aigle na ba attitude o ezali ya aigle parce que ezali ba dévoiler vraie identité oyo ezali ko prôner au-dessus ya être na ye pour que azala oyo akotambola na facilité nyonso to likolo ya matière pe
na évolution na yango. Makambo ezali, hein? Makambo ezali. Alors d'autres personnes se disent musique na succès ko beta album et ko kanga sans pour autant à mon abilima ya mai. Droit la caméra ni nyoko kebisa bande ko wana. Eloko o ezali ya malonga ya koyebisa na bandeko nyonso tu oyo bazali ko évoluer na kati ya monde ya musique. Toko senga na bino bosila koyeba na ko s'approcher epai na biso pour que bozala initié pe bozala armé na ba bilima pe na ba esprit pe na force oyo ezali suffisante pour na ko permettre bino boko ka ko prôner oyo ezali culture na biso na mokili mobimba. Parce que soki moto moindo azui initiation ya malamu na kati na ye ayeba eteke ye akotika la emblème na se ya mokili oyo pour que lobi bato mosusu balanda nzela wana pe évolution ya éveil na biso esalema na kimia. Mais nangonga o eza na bato mosusu pe par motema mabe ba réalité belé o tolo ba o ba yeba kité misusu ba mingongo ba yiba bango mingongo misusu soki lobiemba na amekaka koyemba ko yemba te maroko manzembo kitoko misusu album asali kitoko nyonso kitoko mais ça ne marche pas. Oui, bah, zala vraiment na hésitation te, hein. Bah zala na hésitation te, donc bah hésiter te, bah pousse na pene na biso, toza wana pona ko sunga bango. Bon, puis ça l'empêche qu'il va conseil. Oui, est-ce que ce pourquoi je conseille pas na yo vraiment? Oui, oui, toko pesa bango ba conseil, toko pesa bango na ba conçu na solution oyo ko permettre que ba longwa na maye oyo ezali ko empêcher que succès pe évolution na bango eza oyo ko tambola malamu. Parce que na kati ya musique to zape na oyo to bengi pe ba interdit. Voilà. Alors par contre ça la monde ni pona ko parce que là toujours on a ba réaction belé pona comment ko contacter yo comment ko zoyo ba ko sala ndenge nini yo moko. Oui, ba ko benganga na numéro na ngai plus 243 89 91 45 007 plus 243 89 91 45 007 comme ça to ko zo temps ya ko solola pe na ko pesa ba directif na mutu nyonso tu oyo ako s'approcher pene na biso. Voilà, merci beaucoup, ça n'est fini pour mon collègue Lelo. Merci pour nous répondre à l'invitation na biso na ma solo yo, je pense que Trokoba kokota prochainement là to le beli ba mission Trokota pe na mambotali football non prochainement to meka pour le bela likambo ya pas fidèle aux États-Unis pe kuna juste les musique là on apprend même ba pédophilie oui c'est les maka voir les lots toujours bien en deux fois oui comme makasi que pour ozo makambo il faut passer par voix prochainement peut-être pour le belango c'est dû à quoi ils ont caché nini est-ce que c'est secrètement rebombela biso ne bandela mokili bato ba barater les lots c'est dû à quoi un peu toutes ces réalités là trop lingapé que cela sinon déjà merci pour l'invitation. Je pense, est-ce que vous allez prochainement? Oui, exactement. Nous allons prochainement. Voilà, là, parce que bazo déranger déjà ma casse, ça la bien. Merci beaucoup, Bino Bolanda Kibiso, équipe Zaki, Kumbamaki, na ingénieur Isha, na technique Kuna Elongona, Balbo, pourquoi pas, Esther, moi c'est Maëlle, plutôt Pessimbo Temingi, na Aaron, le directeur, il y a programme Mozali, Ko Landela Marambo, Nyosu Kitoko. Alors, quant à moi, je vous dis bye bye, on se retrouve au prochain numéro. Ciao. Yo ndeko ya Congo yo mutu balio bambongo pona koluka kotinda mwana na yo akende kotanga na mikili ya poto tope oteka bandaku pote bana na yo bakende kotanga na mikili ya poto kasi balia bambongo tala occasion oyo fondation au parler epesi yo pona kotinda mwana na yo akende kotanga na mikili ya poto yango yo lokola na mboka ya Tunisie oza mobimba bakomisi mwana na ba université ya kuna nyonso kitoko Chypre, Canada, États-Unis oza mobimba ya Schengen ya Dubai awa nyonso ezali na fondation au parler bazo sunga batu makasi adresse ezaka katse moko na avenue Kasavubu numéro
51 51 à l'enceinte du bâtiment Carrefour de Jeunes. Tope obengi bango na ba numéro ya téléphone oyo. Plus 243 82 1 006 172. Tope na plus 243 85